Salut mes chers amis internautes, Mambote na bino bilino sur l'andardide masuki na TikTok na biso. Bandi ko na osenga na bino, na osenga na biso ba congolais. To sambela mingi pona mboka na biso makambo ngoleka awa. Je suis à Kinshasa précisément vraiment à Kinshasa à Limete. Negi bozo yo kali comme enlèvement, comme barin, ce n'est pas du mensonge. C'est vraiment la vérité, ma comme aux Congo. Donc je m'adresse souvent, je m'adresse plus là-bas la poto Toyaka Kinshasa. Faisons attention. Yo Toyaka une ambiance, qui n'est pas boîte, qu'on a 2h du matin, 3h du matin. Awa Eza Kouinda, le pays va mal, vraiment le pays va mal. Espérons que dans le nouveau Mokondi Oyobati, où a remplacé le général Kassongo, tout ça, mais la mine pour un zama PCM Makasi, à quoi aussi ça insécurité où est dans la ville à Kinshasa. Puisque c'est vraiment, c'est terrible ce qui se passe ici, dans la ville de Kinshasa. Hier soir, car déjà hier soir, j'étais avec mon frère Chris de Lyon. On était vers Victoire, on allait direction Limete poids lourd. Muta kotka na makarambo a beti mwana wewa munduki mwana wewa akufi sur place et puis a botolier moto à Kenango. Donc insécurité commis à façon nyonso na ville à Kinshasa. Tous ceux comprendre il faut tout sambela nzambe nzamba sunga mboka au Congo makambo ko ngoleka na mboka o. Quand on prie il faut tout prier kabina mingi pe pona mboka na biso tout ça ngona boko tika ngona mboka nzambe. A lire oyo mboka wezo kendela. N'est-ce pas ba klimo to ka ba Chicago na ba nini yango ko ngoleka na mboka au Congo. Donc ba lever comme na ba voiture côté na voiture moi ba pomper bien loko ba mati ba vitre bino tout kao ba ba tikel ba memi bino sika ba linga comme ba memi donc makambi bele bele zo le kana mboka. Ko enlever bana mike mwana mike akeneka ba tinda ki akeneka ba lever mwana kei. Donc na façon nyonso criminalité comme na nenga ko sakanate. Beaucoup vanda bona bar bozo mele bakuna ba côté bino ba pied bino ba boto bino ba biloko bandi ko to se baté Congo et sala nini poto comment ko vivre ba makambo ya boye to so e baté mona poto oyekin doser ambiance na yo 18h koki vana na se ozo vanda tali batele na yo solia bato za bango otani tongo tilobi odo tambola zala mayele muntu kanoto kokota zala mayele criminalité commis ya façon nyonso na Congo o to talaka na ba film yango ekomi koleka na Congo la comme ko mninga na Congo la to kata mi chupa ko bimise bloka akati kwa kene ko teka yango nzoto amuntu ekomi ko lia lokola nyama na mboko ya Congo. Makam oyo esalama jamais. Yoze batenza manga telesa biso nini na mboko au Congo. Nzamba totalisa biso nini. Soyons vigilants bana poto. Vidéo za plus mingi pona biso bana poto to ignoraka non. Oyana ba kivantar na yo aya kimona poto non. Okomona pe makamno aya zoleka na Congo. Soko na kivantar no okomona pe makamno awa. Donc ça m'a mis qui m'a montré le cambo tout sambela nzambe nzamba sunga mboka o zala maele na obima ke bana bilinga linga na Congo puisque ba komi ko utiliser ba jeune fille na nenga osakana te baza ko utiliser ba jeune fille o mona ka jeune fille bolingani bozala rapé boya ya kana epé une semaine 2 semaines 3 semaines a olinga ba na 6 jours nous a combien de temps pour y pas de temps ya ko sala criminel ba ko mo jo beloko lali aboto le biloko tout ça na chambre ba pio biloko ou ba sale pe kuna ninga libanda abika bo bima bo ko quelque part ya sinale ba tunaye donc ba crime commis na nenge belé. Faisons attention mande ko nanga. Merci beaucoup. Conseil ngana pesa bino kama la poto yango wana ngamo di masubi naza on a kin nazo vivre yango. Merci beaucoup.